à travers le monde. Je vous aime beaucoup. Elle est la gloire grave. Je viens face à la caméra juste pour vous adresser un petit message. Famille Libota. Famille Libota. Famille Libota. Nous avons vu nos 3 enfants. Vraie famille Libota. Restez concentrés sur Bellevue TV. Vraie famille Libota. Likez, partagez, consommez le produit. Vraie famille Libota. Ne soyez pas dispersés. S'il vous plaît, restez concentrés sur Bellevue TV. C'est ça l'essentiel. C'est ça notre objectif. Je suis là. Je vois. J'écoute. Tout est sous contrôle. Je vous aime beaucoup. Là maintenant, je m'apprête pour aller au boulot. Maintenant, quand la Tsabino pisse à l'oreille, ne vous inquiétez de rien. Mokili Baloba, Biano Otozu na Mokilité, tout le monde la Bible. Je vous aime beaucoup. Focus. Focus. Focus sur la vie. Et pour finir, je vous invite à me soutenir dans la prière. Déjà, un grand merci na batunio so ou bon soutenir la carte prière. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde longtemps. Je vous aime beaucoup. Merci. My family. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Balobi chaîne qui toko, chaîne où il y a makamba qui toko, chaîne vraiment où il y a ba news, balobi news à temps réel, hein. Babi famille Libota news à TV, hein. Ndé makambo, famille Libota vraiment. Et yeli bino makamba ndé kolanga bo mo ndi na olo bana bino na oseka na osepi là parce que Poutine lelo ayeko kata balia, hein. Babi Bellevue quand il la patronne biso ba auto za soudé collé cimenti bande ko na ngai donc a film aussi là directement boum tout mon message côté message ni la patronne Bellevue quand il la patronne aye koloba la famille aye koloba Babi Poutine brise le silence à briser ma silence vraiment le but trop c'est trop. Je dois parler. Il faut na loba na famille Libota parce que trop c'est trop. Ba lobi oh is big news. Oh biso tonne ko loba. La famille Libota. J'espère que toyoki biso nyoso oh Poutine a sengi na biso to sala. Poutine a sengi na biso to focus na ba film la famille. To focus na ba film, to tika ba distraction. Mais to focus na ba film, to talela nde muto biso to lingaka, muto biso to pona. To tika na biso ba futilité o nyoso bazoloba. Elle a bien dit ayo kaka, amonaka, atalaka pour dire que nyoso ezo les réseaux sociaux, Poutine a bien la famille. Poutine a bien les loko moko to ezo ko échapper pe aza bien importante. OK? Tu sais que Bellevue est bien importante. Ah mais ça déjà ma finga oh. Et la première fois ah mais ça là déjà. Alors et loko moko to réclamer kaka et ça pour na ba film famille Libota. To tika ko kota na ba chaîne na bango o ba finga ka Bellevue. Place bazo finga mama na bino boke ko sa nini kuna to tika ko kota kuna. Au même temps to kota na ba chaîne na ba to tala bango to pesa ba mutu makasi. Moi je vous dis c'est donc en tout cas depuis la guerre et Salama et Banda. Je vous dis, si on a vu que chaîne Oyo et ça contre Bellevue na kota ka susute. Ba makamusu na yoka ngo pa batu mususu. Peut-être na yoka pa bata famille Libota ba ça qui émission na yoki na zwi ceux qui ne reçoivent pas audio na zwi. Mais pour na koti c'est la bango ville je le fais pas. La famille na sala ngote. Na sala ngote parce que na ko linga te batu ba finga Bellevue parce que aza muto nga na porter na cœur na ngai. A muto nga na lingi. Ozomona. A muto nga na lingi na motema na nga mobimba ngai na sela ka Bellevue be mission na lobela Bellevue na kutana na ete. Ozomona. Eza bolingo to pesa ye. Na zwe loko na ete mais bolingo azalaka nango pona bis pona batu. Yango pe plutôt zong c'est la kango ezaka réciproque la famille.
ozomona donc nde nayo bana kotaka na bachaine na bato parce que koyoka te nyonso ntongo oyoka ke baofinga ebele osalaka pasi mpo esala pasi te tokota na bachaine na biso ya famille libota oyebi ke chaine oyo eza elobela ya bellevie bachaine eza ebele toza ebele oyo tozosala promotion ba film na biso tolobela bellevie todéfendre bellevie na bafaçon tout tomoni likambo toye mpe toye koéclaircir totie bapreuve na biso ozomona eza ebele bachaine oyo ezolobela bellevie alors eloko nini biso esengeli tosala eloko esengeli biso tosala il faut tokotaka na bachaine na biso topesa bavie na bachaine na biso bango si basala yango bango esi basala yango bakotaka lisusu te batalaka bafilme na biso mpe te bakotaka mpe na bachaine na biso te basala bakotaka lisusu te bakotaka na oyo bon babi bakopesa biso bavie te bakopesa mpe bellevie te alors pourquoi pas biso mpe na tour na biso tosala yango la famille pourquoi pas biso mpe tosala yango biso mpe faut tosala yango vraiment trop c'est trop je vous dis na silisi film na sisi film mbala moko kosisa film naza kuna volant na tchetche ba téléphone na sisi film na ngana kosisa film directement na moni message pour ekoti mbala moko que Bellevie a lancé les messages directement vous moni ngape na osela bino une vidéo parce que to lingi bino mingi to na beto mitema na bino za kimia ya ba mama o mitema zoki ba okoka koyoka tendenge bato bazofinga Bellevie eza na ba mama o ba mama na ba papa batutu balinga Bellevie bazoko supporter choc oté boni biso so to ko supporter on te bon boni ye moko to famille na ye nini o bazoyoka nini o ba sentir alors to singa kina Bellevie a sala un message. Ok, tu vois que vraiment Poutine, tu dois faire un message pour que Ezala bien pour la bataille, pour que les fans na yo bazala vraiment apaisé. Alors lelo Poutine a sali message bandikolanga to créer ko tika ngo bongo tiango moni to yé vraiment pour na couper sa message au Bellevie a sali message de paix pour la famille libota mobimba. Vraiment j'espère que message au et côté la mité malabi sa famille libota et ko zesika et ko vanda vraiment. Donc message au pena et sika famille libota et vanda pour que toyeba siko na minute oyo eloko nini ya kosala na minute oyo to na tante ya kokota bikota kota na minute oyo so bomoni ba tie photo ya Bellevie photo ya Bellevie ata munene quel que soit le titre ba kocha la famille so koyebi ke muto azaka contre Bellevie quel que soit titre nini ba kocha ye bakango ba kozala ka contre Bellevie ba olobela ka Bellevie mabe alors to vraiment to se méfier na ba biloko na nyoso to tika kokotela bango omoni le fait que tozo kota to pesa bango ba vie ba mata mutu to kipa bango lisuté to tchapa ma barrage pena na deux camps o comprendre to tchapa vraiment barrage batuna alignement na bango ozomona so to tchie bongo la famille j'espère que ekozala bien bango batala bango biso pe to tala biso parce que loko balingi yangwana ba mission na bango to kota te tokotaka te topesa bango bavie te ozalaki ata libanda o balive na bango ata libanda opesi ye kaka vie kokota te mpo omiswana o motema te kokota te na place ke okota na balive na bango to bafilme na bango zwa video ya Bellevie bandela video ok obandela ta video bandela kotala video to bandela kotala video na batelefone na batelevizio to tie ndeti nga vraiment nasalaka na tie na télévision na babiloko ya bana o bacomputer ya bana batablette na tie nini ezoleka video ezoleka c'est ce que nous devons faire ok vos méthodes to koti la Bellevie ba vue akwa mbongo keto ke kokoti la bato bazana pona ko finga pona ko salir réputation na ye vraiment ça ne vaut pas la peine la famille ça ne vaut pas la peine tozana pona bino tozosaka ba émission même ozana na volant ozesi comme ose l'émission parce que tozana posa vraiment que Poutine na la kimia pe famille libota bazala kimia babi tout le monde est famille libota montutu aleka na famille libota bato nyonso lelo bakomi revendiquer bazo revendiquer pas Bellevie bazalaka na Bellevie ozomona excusez nga na loba même bafani nyonso bakenda kuna baza bafani révolté nga na benga bango parce que bamane ko soutenir Bellevie. Ok, donc SB y allez bango no sobaki na SB. Donc baza ba fan moko révolté. Ba yebi Bellevie très bien, ba yebi chaîne Bellevie très bien ndenge fonctionnaka. Ok. Alors bango ne mutu ba yeba créer loko moko ba ko luka ba luka ko nuire Bellevie. Alors to pesa bango temps wana te famille. Famille boto to pesa bango temps wana te to focus na ba film na biso vraiment ces derniers temps to la ki sa ki bo kasi na biso. To la ki bo capacité na biso ya famille bota, to la ki sa yango vraiment na ba film na biso to talaka to bandelaka.
tokosalaka babiloko ebele meme baémission meme bagroupe mosusu ya bawhatsapp oyo eza façon nini ya kolakisa bino façon nini ya kotalaka bafilme façon nini ya kopesa bafilme na biso bavue. On va le faire. On va le faire parce que ceux qui m'ont commis les misettes va continuer en bas ça yango et cause la mala moun et couper ça va vivre vraiment la famille tozaki na pour na kaka foyer ka to ya koloba tant Poutine a sali message il faut biso ba oyo photo ya koloba pour ezala bien peut to pesa na ba fan na biso o ba continuer noter balanda pe message au Belle-Vie a sali vraiment to be coup de chapeau à toi Belle-Vie Kandila patron to moni vraiment que maman na biso ayo kaka pe bana na ye ayo ki souci ko le la bana na ya non cette fois-ci je dois le faire. Vraiment ma famille na tiki bino et on se retrouve à la prochaine vidéo.